Makambo bokoyoka wa ezali makambo ya minene oyo ko choquer bino mingi bokozala surpris na makambo bokoyoka. Oza kimbangisa 3, ozali kimbangisa ya 26, ozali kimbangisa ya fanda na ndaku. En tout cas, sokoza na mama benga tata, tata benga mama, mwana benga ba parents po oyo bokoyoka wa ezali makambo ya minene. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tozaleko Kende, qui vivra, verra. Biso ba tozali awa, tozali ka pona ko informer bino. Ce qui acte wana esala malamu même satana mutasali yango, ce qui toza ko reconnaître que ezali kambe malamu to kolobela yango. Biso musala biso ezali ka ko informer bino po boye ba nini o ezali ko salama. Ndena lobi o bokolanda wa, ezali makambo ya minene oyo mingi e ko affecter bino ndenge tozolobela awa. Église Kimbangisi neto ebeli ezali église ya mibeko. Mais lelo, na ba désordre ezo salama lelo, Kimbangisi ezo bunda contre Kimbangiste. Chance ezali ke bato ba mona lokwa na esike église yango ezana ngo église ya ko sakanela. Mais vidéo oyo to interview oyo asala ki yango na 2014, ce qui peut 2014 2013 na zoye ba système na ba newana et ameka ko limbola penza likambo etali mabala ndenge na lobi. Bolanda yango na bokebi kotala tena na 3 kotala tena na 26 landela penza makambo pamba te e ko affecter ndengo taila ka makambo ezali très important parce que mingi na kata ba désordre to ko ya les ana mubulu komi nango tant on soko na libala pe batalio misumabe okimi libala les discussions moi pamba okimi libala yango na lingi bolanda nano makambo na bokebi pamba te ndenge tozalaka biso tozabatu ya investigation na zala ko sala moi investigation na ngana makambo mena komi na eloko oyo yana lobi en tout cas na partager na bande ko parce que ezali très important. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tozaleko Kende, qui vivra, verra. Moïse, pona kotuna tuna ya batu, nde ayaki kopesa nzela alobi. Oya monike asuki na nzela, libala epesi ye degu, asepeli lisusu te, akoma mukanda, apesa mutu oyo ye azoboya. Bosali engagement bino mibale, soki omonike obaye na yo na libala wana, soki mobali koma mukanda opesa mwasi. Soki mwasi mutu aboyi mobali akoma mukanda apesa mobali na ye mukanda. Condition ezali boye na kati ya doctrine na biso. Oyo apesi moninga mukanda azali lisusu na droit ya kobala te. Aussi longtemps que oyo ye apesi mukanda azali na bomoi, ye akoki kobala te. Soki akufi mukanda wana valeur na yango esili. Mais soki azali nano vivant, soki akosala ta 100 ans, okotika la célibataire durant 100 ans, tangu ye azali na bomoi. Mukanda wana ezali na valeur, okoki kobala lisusu te. Soki oye kobala bikobo na yo zali kosala. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tozaleko Kende, qui vivra, verra. Na kati ya lingomba na biso jusque là batu bazwi nano libala na valeur te. Nzoka nde libala ndenge tolapaka ndai ezala pasi ezala esengo kaka liwande kokabola biso. Tozwa likambo wana a cœur, tozwa likambo wana na kobanga. Mabala lelo batu baza kozwa yango lokula bo camarade, lokula batu baza na voyage, soki bokomi mutu na mutu azwi direction ya adresse na bango, nzoka nde tozali na likambo munene oyo tolapaki ndai. Ndenge papa greffier alobi, papa Fumwalongo papa Simoki Mbangu Kiangani azako yebisa biso mbala na mbala ke batu mingi bakokota lifelo oyo bazako boma mabala bazokanisa ke bazosala malamu nzoka nde bakokota lifelo pona makambo mabala mingi pe bazako lela na premier poste po babomaki mabala babali lisusu mabala ya mibale ezali ndenge wana te na kati ya lingomba na biso. Nkolo Yesu a autorize na likambo kaka moko alobi libale koki kokufa soki na likambo ya ekobo
surprendre moninga aza kosala ekobo wana ezali facultatif. Okoki kolimbisa ye soki olingi. Mususu akokanisa alobi soki na changer na lobi ke na kanga motema kaka na longola mama oyo. Me makambo boye boye ndenge asalela kanga nani mama mususu na kobala oyo akosala ndenge mama oyo asalela kangai. Akoki kolimbisa ye. Lisusu ezalaka pona ko éviter ba soni okomona lobi soki sango oyo tamboli ekorendre nga ridicule a supporter na kati ya ndako basenga ni bolimbisi pe likambo wana esili batu mayeba ye bezalite. Mais soki otenir rigueur olobi ke non lukula abimisi nzoto ake kopesa na mutu mususu ngai na ye mayeto sangana lisusu ezalite. Oza na raison lingomba pe kopesa yo raison pona kaya adultère ya ekobo okoki koboma libala wana oza na raison. Mais du reste oyo koloba afinga kangai oto swana kaye abeta kangai apesa kanga mbongo te alatisa kangai te wana ezali ba makambo tokoki ko réparer ba parrain bate ya ba camarade bate ya ba pasteur bate ya po faute wana esila bozonga na harmonie ya malamu. Libale koki kokufa te pona babokilo, libale koki kokufa te pona basemeki, libale koki kokufa te pona ba raison oyo ezali normal te longo bani te. Il faut ko réparer kaka soki erreur ezali. Moïse pona kotuna tuna ya batu nde ayaki kopesa nzela alobi oyo amoni ke asuki na nzela libala epesi ye degu asepeli lisusu te akoma mukanda apesa mutu oyo ye azoboya. Bosali engagement bino mibale soki omoni ke obaye na yo na libala wana soki mobali koma mukanda opesa mwasi. Soki mwasi mutu aboyi mobali akoma mukanda apesa mobali na ye mukanda. Condition ezali boye na kati ya doctrine na biso. Oyo apesi moninga mukanda azali lisusu na droit ya kobala te. Aussi longtemps que oyo ye apesi mukanda azali na bomoi ye akoki kobala te. Soki akufi mukanda wana valeur na yango esili. Mais soki azali nano vivant, soki akosala ta 100 ans okotika la célibataire durant 100 ans tangu ye azali na bomoi. Mukanda wana ezali na valeur okoki kobala lisusu te. Soki oye kobala bikobo na yo ozali kosala. Papa Mfumambanza akomaki mukanda eza koloba ndenge wana ozali kosala ekobo. Ata osali ba mariage na yo mbala na mbala oza kosala ekobo. Nzambe akoconsidérer mariage wana te oza mutu ekobo. Nous avons le devoir de supporter oyo tozali ko vivre na kati ya mabala na biso tokangaka motema pona kobatela milimo na biso ebeba te. Soki moninga azwi mukanda oyo bapesi mukanda ya divorce amoni molongani mususu oyo alingi kobala libala na lingomba ezali autorisé oyo bapesi lettre ya divorce akoki na ye kobala procédure kaka moko ndenge tolobaki na étape ya liboso akoki kobala na ye. Mais to tirer attention na oyo na lingi na bakisa sikoyo sima ya kokanisa après réflexion oyo apesaki mukanda soki amoni ete no likambo na salaki ezali malamu te, même après quelques mois, même après une année, même après 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même quelle durée, soki makanisi ya bonzambe zongi alobi ete mama na bana na ye kosenga bolimbisi zonga tozongela libala na biso. Ata abalaki deja mobali mususu libala wana ya mibale ilifo ekufa. Abima ata abotaki deja bana esika akendeki bana wana nyonso aya na bango epai ya mobali na ye ya liboso. Lingomba akata makambo ndenge wana mibeko ya lingombe ezoloba ndenge wana esika akendaki ata abotaki te abalaki kuna ilfo libala wana ekufa azonga. Soki pe tata wana atikalaki kobala abimisa mama wana mama ya ndako oyo abenganaki wana oyo bapesa bakabwanaki na ye azongela libala na ye. Nzambe akosepela ndenge wana tozana bandakisa ebele oyo tokoki kotanga. Mama Biano azali nano na bomo ya kufi nano te. Akabwana kana mobali na ye papa matalatala mesuka suka oyo abali oyo pe abali papa Mfumambanza aye koyebisa bango ke obligatoire ifo libala na bino ezonga ezalaki deja sima ya 20 ans
libala wana ezongaki déjà papa azalaki penepene na kufa mais obligatoire azongelaki libala na ye. Ya mibale papa Vangu Nzita oyo azali lelo conseiller national résident na Matadi, azalaki inspecteur ayeko koma représentant provincial intérimaire mingi bayebi ye. Bakabonaka pena mama ndenge moko metangu mibeko yeko nginda alongoli mama oyo azalaki na ye ayeko zwa azongeli mama esika akendaki pe azongisi ye kaka na kati ya libala ye wana bazana eti lelo. Ezali difficile mais il faut to sala effort po ete tokokisa mposa ya bapapa. Soki te lifelo tokokende kaka bato ebele pona makambo ya mabala. Alors totika kosala oyo ezali posa na biso metolanda volonté ya bapapa yango bomoni na kati ya bandaku bamwa kokoso mike ezali mais il faut tokangaka motema. Papa zala na motema ya kosupporter, mama pe zala na motema ya kosupporter. Ndenge toyoka kakuna na poto okomona mwasi asiliki abengani mobali azwi valise na basakoshi na yeye wana zoke. Makambo wana botika yango biso toza batu mwindu na bokoko na biso mwasi akoki kobengana mobali na libala te bizaleli wana boza kozoya bamindele ezali malamu te. Prochainement tokobanda ko sanctionner ba mama soki obengani mobali na kati ya ndako lingomba ayebi yango il faut ba pesa yo etumbu pamba te mobali nkolo Yesu na kati ya Bible alobi respect za la botosi ezala. Même Paul alobeli yango kobanda na mokanda ya Ephésien ba mikande ebele tokoki kopesa exemple. Mobali azali mutu, mwasi azali kolanda, il faut atosa mobali azali mama Sara azalaki kobenga Abraham ke maître mokonzi na ngai. Mais azalaki moumbu te azalaki femme mariée. Toto sa mibali na biso makambo yo bozui ya bamindele ya kobenga na batata na kati ya bandako botika bizaleli wana ezali ya biso te. Lingomba na biso ekoki kondima makambo ndenge wana te tokote ya bapa ya ndenge nini oyo bakoya kokota na lingomba soki biso toza kosala ba mariage mbala mibale mbala misatu mbala mine tangu bana mususu bakozwa bino ke bo parine mariage boko pesa bango toli ndenge nini osino tanke bino bozana ba mariage mibale to misato oyo ya liboso bobalana na ye bokabwana okoteya bana na yo nini makambo wana totika. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra.